Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, ça dépend na place boko landa video na biso. Tika ete nzambe na lola apambola bino nyonso tu na kombo na Yesu Masia. Bandeko balandi na koleka d'abord ko remercier na bino nyonso tu oyo bo komelaki biso na kati ya l'amour de Dieu Stevador. Et namoni pe bo s'abonner vraiment ebele na kati ya chaîne nabiso ya YouTube. Merci vraiment, merci ebele. Lelo na poko ya lelo malendisi na biso na koya kolendisa yo ndeko mwasi ndeko mobali oyo kolanda na video oyo kozwa occasion. Nalingi koloba na yo quelque chose kobungisa kondima na yo te. Il faut pas tobungisa kondima. Surtout na temps oyo ya suka. Mokile komi mabe. Bato bakomi mitema ya bato komi na bato bakomi ko vivre na ba angoisse. Bato ba mitema ya bato komi na bato bakomi assoiffé ya kosala mabe. Yo mwana na Nzambe. Kangama na liloba na Nzambe, méditer yango butu na moi. Surtout totanga ka Bible, totanga toyeba liloba ya Nzambe parce que tango toyeba liloba ya Nzambe toza na ba verset na quelle que soit circonstance ou situation moko koyela yo okozonga na verset okoloba liloba ya Nzambe elobi boye. Na place oyo, na maladie oyo, Bible elobi boye. Tokoki ko prier comme tolingi, tokoki ko sala nyoso tolingi, mais soki toza na liloba ya Nzambe te, toko réussir munguna te parce que nyoso tu ezali na kati na liloba. Promesse na ye, nyoso tu eza na kati na Bible. Ndeko na ngai yo mutu oza na kati na ba problème na ba souci, talela tanga liloba ya Nzambe. Rappelez Nzambe tout le temps, faut to rappeler raye place bolobi boy. Olobi nini na situation oyo. Pona kozanga koboto olobi nini, kozanga mariage olobi nini, kozanga musala olobi nini. Parce que ezana ba jeune ba maman bato bele bozolela nazangi musala me tanga liloba ya Nzambe rappeler ye. Alobi nini na kati wana mutu akolia na mutoki na ye. Bongo yo soko zotoka te comment okolia rappeler ye Nzambe. Alobi na biso eza bien te pona moto a vivre ye moko, c'est pas bon mobali homme, être humain azala seul. Mais yo suko na minute oza yo moko na solitude, ozo kokata kokutana, ozo koka ko vivre te, mais rappelez to rappelez. Vous savez, même Jésus-Christ étant que Nzambe, étant que fils de Dieu, a vaincre qui a longa qui Satan na kati na désert kaka na liloba ya Nzambe parce que Satan ayebi liloba ya Nzambe. Satan ayebi Bible kolekanga na yo. Parce que tango Nzambe asalaki mokili, Satan azalaki na ye ensemble. Satan alobi na Jésus, il est écrit. Jésus pas lobi na ye, il est écrit. En fait, baleka ki wana na Satan lobi na ye bo, ye pas zongisi bo. Mais yo na ba situation ezo komela yo, na ba situation ezo komela biso. Soki toyebi liloba ya Nzambe te, comment toko répondre? Vous savez Nzambe azalaka fragile, hein? Notre Dieu, il est fragile tant to rappelaka ye makomi na ye. Ba Bible makomi na Nzambe lobi aza mwana na moto te po a changer. Aza mwana na moto te po a sala te oya lobby soko rappeler ye eza okola bana na biso ma fille bana na biso tozana bango excusez soko promettre ye quelque chose olobi na osalela oboy ozo sala ta roya oye biso maman o prometaki nga ko opesa nga comme ça na minute ono osala nini okopesa ye parce que o prometaki ye Nzambe pe a promettre biso na kati na liloba na ye soki tozo rappeler ye tout le temps na oya lobi na biso oya prometaki biso akosala la biso, quelle que soit la durée, quel que soit tant nous se rejoint, mais à finir par kosale la biso. Alors na poko na lelo ndeko nanga na malende sina lelo kangama na Nzambe, kangama na lelo ba Nzambe, méditer yango nuit et jour ko se distrait te pona o ezali vanité de vanité biloko nyonso tozomona na mokilo ekoleka na yango toluka nano royaume toluka bokonzi ya likolo nyonso to ekoyela biso lokola matabisi Nzambe apambola o bo continuer ko s'abonner bo continuer ko suivre biso tozo préparer quand même quelque chose ya bien ndeko na biso sœur na biso Jocelyne tozo préparer ba malendisi ba témoignage koleka makambo Nzambe saleli bato ba ko témoigner alobi on a saleli bino na molili bo bimisa yango na mpoasa
Donc voilà, nzambe apambola bino nyonso tu baninga na ngai ya Facebook, famille na ngai, na nzambe apambola biso nyonso tu na kombo na Yesu Masiya. Tokutani pona malembisi mususu. À très bientôt. Ciao ciao.